so posa posa oza visa familial pour qu'il Canada tout ça wana États-Unis mboka ya statut de la liberté yo motalaka kotoyo ta l'agence rapide multi-service so posa pe la posa mikolo ba jeune fille ba ke Dubaï monsieur zo simba monsieur zo raté chez monsieur raté na pris à mon quai ouais déjà na Dubaï na désert au tambola na Afrique peut vendre koto to à la gauche to la Sénégal la vendre wala Afrique du Sud to zali wala na pays limitrophe monsieur sur RDC to za wana pona bino mais pourquoi pas aussi la Turquie et ça peut wana to kende donc to za na bamboka ebele l'agence rapide multi-service pour mettre tout na ba zo biso ndenge nini oui l'adresse c'est ça moko osaka na croisement Cabinda Sankour numéro 135 dans la commune de Kinshasa. Yo mutoza mwana bandal Kasavubu ato uti ville Zando au komika na rompo Willery au matika moke ndo ki stade des martyrs au mona grande avenue wana Cabinda au pousanika ka juste à 100 mètres toza pembeni wana numéro 135 yaka na lombango parce que ba demande commis de GBL kotika la simate ko ça l'appelle échec te. Nous avons la solution. Toyeli bino solution. Oh toyo rakite. Oh ba ebisa ngate. Tango yango.